Moi c'est les kamobali na âge. Eza bato msuba bala pe bala miketi. Bayoka pe na bango yaza mukola bani mwana muke po mwana muka mone mwa ndeke mwa kamuke sukali mwa bebe na bimakaye me ba yo kama kambo. Oka pena boyo azo kolala te butu mbimba komi mutakotambola na babwati kola akoti ate zo mapwani ya bali mwa muke. Faisons un bilan na basali ya Nzambe. Na ba erreur nyonso ucho leka 2020. Nzambe ata po yemba ye bien, faut yemba ye bien. Comment tu peux être un chantre et que tu ne lis pas la Bible? Bon, Bible n'est pas absolue. Bible n'est pas sa biso formule. Bon, yo formule yo yebite, ba pesi yo kisi, ozana notice te. Beaucoup fait. Revenons dans la Bible. Est-ce que Eza et les caca, Ezalaka, te kokiko zala, mobali, moi si abala mobali. Moi si abala mobali. Ezaka kotanga Bible mingi to koyeba ba histoire ya Bible mingi to nini parce que nzemo muso koyemba c'est dans l'histoire mais ndenge oyembeli yango non côté ya na koma lolendo makasi tamba to ndo kumisa ngai e kumisa lolendo alobi mona ko mala ba fia ba tukuna na baby na bona ngai botika ngana zananga moyembi boye na yemba na ngai frère je teni esala ki ketongo bimsi nzembo na yo oyembela kimboka prépare frère Joseph Koufi. Hey, le diable aime faire ça. Le diable aime faire ça pour frustrer biso. Ça biso mawanzo kanda ibara mama kambo ça la geza pour l'élévation na biso. Moi je parie que oya ça la geza qui juste pour ate kanga liso na mukili makasi. So eza ke to kota lola la matembele to kota lola mina matembele. Posséder te. Comprends? Mais so omoni mutavanda na biloko wana na pesio basine wana. Il n'est pas un homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu ne peut pas être comme ça. Voilà. Les gens de l'Ufrance, le coma, il faut au nzoto. So mais qui moi ko contredire ba on va kozongi ça une histoire ya prophète Élie. Moi na wana la razaki moi c'était. C'est le fils de sa mère. C'est un garçon. Élie azali mbala au sanction ton garçon d'Élie. Au comme ça Nzambe menteur, hein? Tout ça, on ne peut pas convaincre quelqu'un de moi pour fungolo makolo kosa que nous de bouche en bouche boni boyeko. Faisons un bilan na basali ya Nzambe. Na ba erreur nyonso ucho leka 2020. Rossi TV, kuna tomona ba théâtre, ba émission, ba eloko musical, political, chronical, sportical, karatécal, nyonso na Rossi News TV. Abonnement à s'abonner à kaka. On s'abonner, aucune notification. Kuna ndesika makambo elali bébé Rossi News TV. Ne makambo. Bonjour à tous les fidèles de Rossi News Télévision et bienvenue dans un nouveau numéro de l'émission Forever. Et c'est toujours moi devant vous, Sarah Matomona, votre amadi Marcelo de la presse. Bonne fête de bonne année à tous les partenaires de Rossi News Télévision. Bonne année à Mirakin de Montréal et à Madame Ronsi Lufansoni, à Missili DG, à la famille Kiambi, Nelson Kiambi, Tabita Kiambi, Alvaro Cashplay Kiambi, Tabita Kiambi et Sephora Kiambi la cadette. Bonne fête à vous. Aujourd'hui, je suis avec frère José Nzita, il est dans la résidence Naï, Tomekamo Kosola, sur l'album Naï où ils ont marché. Et puis, Nanzimbo qui toko te kose la biso, le bela qui bon mboka profondément. Et puis, Nanzimbo Mousso qui toko ils ont katiwana, la comparaison n'est pas raison. Et en Guana Naï, pas frère José, Tomekamo Robita Masolo, il y a album Naï, puis qu'il y a vraiment source de Banzimbo Naïwana, il y a parce que nous avons tant de questions. Et alors, le long va permettre tout le monde. J'espère que ma question plus c'est parce que nous avons fan numéro 0. Bonjour, frère José. Bonjour, c'est avec plaisir que déjà mon tout ça une émission aux fans. Et ça l'est bien parce qu'on a vu que ma question retourne à la vraie fondée. Parce que les fans de déceler bien. Parce que quand aux informations à moutouté ça difficile aussi en émission au bando patauger au bando survoler mais quand tu as aux ben tu es fan tu es quelqu'un qui suit les informations tu as facilement des questions pertinentes à poser et ça la rend bien. Moi j'aime des questions qui
qui nous fait découvrir devant la télé, devant les téléspectateurs. Bah, Internet, nous ce que vous allez, donc, meilleur vœu, bonne année, nous sommes tous les ce que vous allez. Et vous appelez surtout pas parce que l'émission n'a pas de la langue. Belé ezalaka kitoko moi bazone d'ombre belé longwaka potam somo na ngala lisu mo boy metana koloba ah omoninga ce qu'on a lu soit bien voilà donc que Dieu vous bénisse santé ça va quand nous sommes là to sala lo te to forcer lo te nzambe ka sunga ouais moi ba kimia ka yebi banan ko la pesinga ba mapasa et salika bien père de jumeaux on a tata mapasa ndena ndiawa donc Jimo à moi c'est un mobile bandoya chef de l'état. Maman Nzembo to komaka wana. Voilà franchement c'était bête masolo ya album na yo comment évolution na. Ils ont de bien mais sauf que oui avec bamakambo nyoso zo ya namboka tozo sibir mingi album mais vraiment zo sibir banda et banda qui na décembre début janvier mars confinement. Donc, ils ont sibir penza, mais par la grâce de Dieu, Toyebi Kenzambe a salara makambo selon sa volonté. Et là, au mot ambe a sali a sate. Ngapona ngana omona a sali ka bien. Donc, niveau toza, tokolo banayete ko onkolo, bonoko sala makamabo Donc, oya salaka, ezala toujours bien, ezala pour toujours un avantage na biso, puis pour un bonheur na biso. Donc, pour nangai, j'ai béni Dieu pour tout. Voilà. Il peut arriver, un homme ne dit pas quoi il est kobo. Mais ça impudique. Comprendre? À quoi une circonstance, moi, quand j'ai une faiblesse, à côté de ce à quoi ah, Seigneur, à regretter ma casse, mais pourquoi il y a ce problème? Mais si on a une vie, à quoi il est là? À quoi il est là? À quoi il est là? Ça, c'est sa vie. Où est la vie? Mamna Zolo Banabino, Moussa Lanzamba, qui peut que ça l'angle? Côté moko bobo mo au manque aux angipe au saibe moi le lend de mon pied. Ah Seigneur, ana l'exati limbisanga. Ce n'est pas ce de son habitude mais et y a qui mais eza vu na yete. Biloko wane kokoya. Mais so moni muta vanda na biloko wana na pesio basine wana. Il n'est pas un homme de Dieu parce que l'homme de Dieu ne peut pas être comme ça. Voilà. Voilà, émission qui toko boza pété, ba fan na renseigne sur télévision boza la pena wana bolandela émission o. Frère José, c'est un peu nous expliquer verset o batu ba telemilaka. Batu lobaka bon pas vraiment batu mais plus ba prophète, les gens ba délivrance musu lele koma il faut osangisa nzoto. So mais qui moi ko contredire bon ba ko zongisa na histoire ya prophète Élie affaire à bouche. Et bon wa sangisa nzoto. Moi, c'est le fils de sa mère. C'est un garçon. Élie est un garçon. Je ne sais pas si je me trompe. Mais c'est une fille et un garçon que Dieu a donné, c'est un garçon. Moi, je suis ils ont maté la qui après la sanction de ton déni. Pour yo zana ngoya zana. Moni boyko. Te bande ko batika osabilo ko wana basala wana ezalo ko ozo fingisa nzambe elo ko o comme nzambe menteur, hein? Tout ça bilo ko ndengwana te. On ne peut pas convaincre quelqu'un ndengwana mwasi ya batu pour fungolo makolo ko sakeno ezaki de bouche en bouche boni boyko. Ezaki sous l'inspiration. Dieu peut t'inspirer au kamata munoko na ko tiana munoko amutu soka kufi obenda epema pozongi sepema. C'était comme ça qu'elle avait fait à pema ki na munoko na epo apese vie. C'était le fils de sa mère. Hein? Bon siko yo o que no tout sanjoto na mwasi abatu. O ba wo tout sanjoto. Ate. Wana eza kindoki. Na benga ona TV kindoki ya mutema mabe. So mutasana ndengwana azana mawa ya batu te. Déjà za musana nzambe te parce que dans l'amour moi c'est surtout ya batu ou bien moi na ya batu. Les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, ce que je sais, surtout s'appuyer sur le verset là. Non, c'est donc, je ne veux pas aller très loin. Comprendre déjà que ils ont fabriqué quoi pour avoir conscience. Et les conscience, on a des gens qui ne lisent pas la Bible.
pour ne tingi ndo tanga la Bible boso tanga libre oyebi yo kwa jamais oyebi c'est que papa moi na moi mobile a tout simba kaya na maboko a tout si mbunzu likola mbunzu pas bendi epema parce que il a voulu communiquer la vie, c'était sous l'inspiration. Et ça revend boye nzamba ko yebi que moi no akobika ka soko somi mafuta osala opakuli yango. Voilà. Et ça nzambe le Saint-Esprit, l'onction c'est une capacité de deviner des choses. Quand tu as l'onction de Dieu, c'est la capacité que le Seigneur donne pour Moussa Nzamba il va détecter l'eau qu'on a la pour Nzamba. Tu vois, tout ça nous ensemble là. Il y a quelque chose mutumo kwa maman ko Nzamba pe sur inspiration. Ndenga kwa yabo simba été. Zwaka mai Melissa ya obika. Yango avec la capacité onction, capacité à détecter comment Dieu peut agir. Et ça qui onction à Élysée, Élysée ndasaki bongo na onction ya mulimu santo. Ezaki na ngompe moi moi c'était. Alors vous comprendre que ce pasteur alumino bloc en dingwana, il est menteur. Pasteur José toujours na ndimona kitoko la comparaison de par raison. Message nini ongo pesa na bana nzambe. Donc on décomplexé ka batu bana nzambe mingi bakomi complexé au monde ngai loko penza na combataka mingi ezali complexe. Ya tokende pas tozongi pas. Ya okeza complexe poani. Pourquoi tu peux avoir le complexe? Il n'y a pas de pourquoi. Ngana yote yo angate. Okotika la rappe kuza angate. Na kotika la rappe kuza yote. Siko nini ngana yo. Wa mulai na yo ngana mukusela nga. Wa pembe ngana mwindo. Wa munene ngana mukie. Oyibi français ngana ibi nga lingala. Ana osala émission na lingala na sumuki. Ma message zo kende tozo kende te. Boni boko yaya. Poni ba complexe à pam bana oyebi no français te okende beta masolo muso ko na la maman la papa la papa na les maman ba comme te limbisa ça peut passer comprendre que non ba français ba oyoka yo ba étranger ba oyoka yo donc ce au monde oyebi no likolo ko wana te pesa ba tu vraie identité na yo nzambe pa lingaka ba copité. Dieu aime ce que toi tu as, tu vois, ce qu'il a mis en toi, ce qu'il a déposé en toi, c'est ce que tu vas donner aux gens. Non. Comparaison est comme dans l'église. Les chrétiens minga aucune église boatali dimanche on a la taille pantalon na oi dimanche on a la taille oi on a ba ochuba OK église te a quitté liboso nzambe pour azane lamba o la tate c'est n'importe quoi dit. N'importe quoi. C'est lui à qui nous allons auprès de lui, c'est lui qui nous donne tout. Ngai nazanga okende pa Yesu pona bandele lamba moko yo nani yango kotala nga ozala vie na nga maboko yo nani pas chrétien boniti na niveau et comme pas concurrence mbali nga sombaki boyanga pena c'est quoi ça tala bonne année yango suko eye bat mingi baza ba mo swala na mibali na bango complexe okuna ba sombeli bana bango bilamba yo sombeli bana te mais so na sombeli bana na ngate je n'ai pas l'argent ça fait quoi non kanga nani bon année pesaka mukolo kwa mikonyo se kolera boye mapate zaka blé lobi peut comme les premiers zaka blé manger ou ne pas manger glorifier le Seigneur. Voilà biloko complexe yango nde nazo bisa bandeko. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Nzambe nda sepela ki voisin na yo za mutuka misatu mine a sepela ki otambola makolo un jour okozwa pe mutuka na yo. Prie Dieu, c'est lui qui est le dispensateur. Yem taper sa ragnos. Nana longo la complexe wala bandeko na la jeep na nga moko e bani ko to bisama milinga pembe musamso pembe mo milinga na ngonde yanga yangwana na somo na hote so za ngwe pona yo un jour on kola okansanga binanga mwana nga jeep bando kufa apele nga pe moi extrême so asika ya bien na komi pe na ngoli susu je ne vais pas m'enorgueillir sur ça. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pas que je n'étais. Même maintenant, le monde, la journaliste. Pour comment danger. Azo kabato minene minena ya makabato bakpeke babongo ebele. Asombakar. Azo mibali nyoso kitoko balinga na poto wana babima na ye. Mbongo ya osakana te akezo longo lititi. Mingi ba kufa. Bazo ba mbasu. Bazo kufa vie ezo suka bo jeune aux anos très jeunes au kufi likolo ya lokoso. Ça fait mal et on ne peut pas encourager de tels gens. On a bi comparaison ils ont raison té. Oza loko abatonyo sauté. Nzamba sala lo lenge na yo. Makambo sala kana yo yango sala pas voisin té. Ata le moni simbité. Tia elika lobe simba kaka. Longo la mise ko tala ba voisin pam me ko excité o sala mabe. Tel plus aux autres mingi ala ti kabelo loza na ngote ezo matsa motema ce n'est pas bon
La Bible dit contentez-vous de ce que vous avez. Voilà le message. Ozali lokola bato nyonso te o. Nzamba kela yo lolenge na yo. Omoni te makambo asalaka na nzoto na yo. Ekeseni na oya ba voisin. Ata lelo omoni esimbi te o. Tia eliki alobi ekosimba. Longola miso epai ya ba voisin. Noki okoya kokoma jaloux. Nzoka jalousie ebendaka sorcellerie. Etindaka bato na ba poison na ba meurtre. Ah, na kuluna lo imono simbi lichette na coin na okata e po nini na iPhone 6. Non, Yaya, contente-toi de ce que tu as. Dieu t'a créé tel que tu es, osa spécial. Voilà, c'était la frère José Nzita ya lubara bien dans les seigneurs. Yana lukai pe to soanaye parce que ngana fan numéro 0 na ye. Première fan na ya vingai. Première fan. Tu as raison za fan. Voilà, tout dans la carte makolo Yesu donc Bafan Nabiso nyonso bolemba te continue à nous soutenir. Nous sommes là papa. To teke lo côté pas satana, to kabi lo côté pas satana, to zupe lo na yete. To tape na la compromission te ni comme to aka ya Yesu nde boyebi biso wana na nzambe munene wana kaka. To vanda boye. So ezake to kota lola la matembele, to kota lola mina matembele. To céder. Comprends? Voilà, frère José. Ngai personnellement sino ka banzimbo na yo na luka mpe na kota na makanisi na yo na yeba izaka kotanga Bible mingi to koyeba ba histoire ya Bible mingi to nini parce que nzimbo musoko yemba c'est dans l'histoire mais ndenge oyembeli yango bon na ebité mais oni nalanda ki ndeko na ngai le pasteur Atoms aoloba. Le frère Alain faisait de la Bible comme si ils allaient qui et le sa Bible était falsifiée comme pas possible. Ça veut dire la Bible comment et puis comment verset biblique moi pourquoi ça il faut lire la Bible comme si tu attendais comme si tu tu cherches à trouver quelque chose dedans. Moni, oyebi nzambe pote ya ye bien, il faut yeba ye bien. Nzambe ata po yemba ye bien, faut yeba ye bien. Comment tu peux être un chantre et que tu ne lis pas la Bible? Bon, Bible n'est absolue. Bible n'est pas sa biso formule. Bon, yo formule oyebite, ba pesi yo kisi, ozana notice te. Okufat. O melango dede sika ya moko. Tongo midi pourquoi voilà donc j'aime beaucoup lire la Bible et j'aime écouter la parole. Si on a qu'une église, j'aime écouter la parole jusqu'à la fin et j'aime écrire. Ce qu'on va dans un jour on va la grâce comme pasteur. Te comme pasteur wana bazelango penza na mte parce que ngai mongo na mnalinga ngote. Nalinga ki pasteur te. Alingana i pasteur te so nzamba comme ça na te ba passer bazana bangote bazana moyembe mo beba biso nsuka photo za passe hein non ndeni te ko envier loko za lisumu bien pexi envite ngana envie ya za pasteur te. J'aime être dans mon mapo ici koyemba dans mon assiette ya koyemba na mona so na zo yemba na za plus précis que na ke noter. Non côté ya na ko malolendo makasi tamba to ndo kumisa ngai et comme ça le lendo alors mona ko mala ba fia ba tukuna na baby na bona ngai botika ngana zananga moyembi boye na yemba na ngai lo banzambe bena so ko ngana yemba ateya abanda liboso yebisa na téléspectateur atalanga wana atungisi na butu téléspectateur azango yebisika na boyi aleki na teva lo bifo jo nzita nazo comprendre te bande ko nazo yebisa bino komba ko la zo tinda ngate butu na kufa alors biso na yebisa ta ko boma ngai voilà tout le monde va nous montrer en fait José Zoako Nkotaka ko mutaya ko kufa ko mais kaka o ya par hasard boyo kako moi oyoki mo eloko moka suyo kaka jamais dans la conviction na noté moi le pango na ngandeza boy kasi so pasteur ya misi abanda kiti taka bakata le pango bon ucha boyo ucha bandi ba moko tol kaka on doit pas m'embêter te na obimana ngai na tie bureau ayo ko mama église. Frère José ni celle qui est en obimsi nzembo na yo oyembela kimboka prépare frère José Koufi. Frère José Koufi. Wana fo se pelaka nango.
Le diable aime faire ça. Diable alinga osala bongo pour a frustrer biso. A sala biso mawa. Nzoka nde ayibaka ba makambo asala gezaka pour l'élévation na biso. Moi je parie que oya sala kezaki juste pour atekanga liso na mokili makasi parce qu'il y avait des gens même qui ne m'appelaient pas. Babenga inga ese mukolo wana. Mingi ba msuto benga na suite to aneta sala kwa kangela kandanga pe na yibaka na ngate me muko wana vérifier. Est-ce que ça kana bo monga bi c'est que kola sala ngo bien bo po nazonga na bande ko msu akala to boya to linga na suite ba benga nga li suite na yite po ani pe ba na fete mais kola sala nga grâce ko wana mona epe na ke bat balinga nga les gens m'ont appelé de partout et ça on réalise diable je n'en veux personne hein non que peut mutu kandate Montréal pardon vaccin à 5 minutes pour la question frère José aux a marié tant de côté na psy cameraman nga na lubango un jour sur na bali paré nanga frère José Ntita ya oseka na bi oseka ni skonga obala te na lubango que paré nanga frère José revenons dans la Bible est-ce que eza les kaka ezalaka to koki kozala mobali mwasi abala mobali mwasi abala mobali première question mwasi mobali abali mwasi azala âge moi c'est les mobile na âge te âge compté côté on a réfléchir te na biso moko l'âge ne compte pas eza cérémonie motema ya batumi balendenge bas yokani eza batumi su bala pe bala miketi bayoka pe mamna bango yaza mukola bani mwana muke pour mwana muka mone mwa ndeke mwa kamuke sukali mwa bébé na bimakaye mais ba yo kama kambo oka pena boyo yazo kolala te butu mbamba komi mutakotambola ba boîte kola à côté ate zo mapwani ya bali mwa muke e ba msupe ba bala ba mikolo ba recruter pe nga mwa muke na bali mwa mukolo boyo zo mwana mambonga na zo linga ya ko sala ngote ba recruter pe mais soki batumi bale ba yokani et que mitema na bino mi bale sepelani et que nzamba tsa bino bozala ensemble pourquoi pas bobala non mbongo ezaka nango te lote tango bi mwasi akobala mobali nga lobi oui eza nango possible mais mobali azalaka toujours mokonzi bien qu'on bimisi mbongo na yo mais le mari c'est le chef le mari ne peut pas avoir tant musuba moyen ya kobala yo mais bolingo na bino ezotinda bino bozala ensemble si l'enfant a l'argent pourquoi eza bolingo babi nous devenons une seule chair. Comme une autre moko. Là, il n'y a pas la chair de quelqu'un, la chair de mouton. Comme une chair moko. La Bible dit 1 plus 1, la Bible dit 1 égale 1. Point baba égale 1. Et ça, elle a battu balé boité. Comme un esprit moko. Esprit n'a biso que comme un moko. D'un commun accord. Non, toko bala na biso bimisi pe mbongo na yo oye na mbongo na yo bi frère José bon en tout cas ya te ko yeko solliciter nga obalanga non mais to lingani na yo to sana kata bolingo na yo mais ozomona na zo wumela otuninga pe na bi en tout cas possibilité ça te mais je t'aime est-ce que je peux donner l'argent pour te bala pourquoi pas o pe singa mbongo ngala bimi mbaliti yo yebisa famille oteka yo muto pesi ngai yo pesi ngai biso mbale to yokani na biso ngana ye opesa mbongo pa na bino lokola nga mobali ça dit parmi na bino ba ko respecter nga makasi ba mona mbongo wana uti pa na yote ba bi mbongo wana uti pa mbali na ye et yo bombi pe secret po bolingo ndeza na kati et bombi secret makambo wana ça se fait ngana yebi ba tebele ba sala ndengo wana bon so kaso za mwana oza mobali oza étudiante étudiant plutôt mon kutaina mwana moko ya ministre aza mbongo nebele alinga bala bo bala na bino et papa la bango andimi atsape biloko no sans charge pour balana ngana mona wa bala ndengwa nebele mibali ba bala ina famille à moi si mais azape mobali kaka ba respecter makasi et puis azape dans autorité avec mobali na ye voilà les problèmes exacts que soki ndo pesi mobali mbongo ko comme son mobali papier na hote comme ça a été que non soki ngaite te wana pena yango ndete so sali bongo oza mwasi mabe mais soki opesi yango par amour ça se fait. Voilà, le message est passé. Voilà la carte qui bonzambe. Frère José Ntita à répondre à Bissot. Une toute dernière question. Faisons un bilan na basali Nzambe. Na berère nyonso utuli en 2020. Bilan to kosala ezaka kosenga pardon. Donc la toza. Yo sengela bango. Te. Biso nyonso basala nyo kasi ta bazoko finga bango bat biso to épargner. Biso nyonso to kotaki na panier. Mais toucher pas mais wende et bombe. On ne peut pas toucher au moins na makambo na te. So ça il sumu fondi magana ça il sumu. Lisumu so osali yango zala humble koloba bolimbisa ngai on a sali sepelisi Nzambe te et sepelisi pe mokilité pardonnez-moi. Faut avoir courage à senga pardon et ça la bien et diminuera l'autre par contre spirituellement et bakisara ba point ngala senga na nga pardon so na moni pe na sali o mabe na sengo pardon
et ça ngani et diminuer l'oni. Donc nous demandons pardon. Ngai lokola eza micro ndé pa na ngai na yebité pour na batu misusu. Na bona ngala bandobeta no masolo aussi boyebi déjà. Mais non yesa binoni. Pour nyonso o de salamaki miss na bino mona etala. Mais conseil kaka na opesa. La bande nyonso. Ne faisons pas de nudité des serviteurs de Dieu, publicité na biso. Eza mabe. A tout le monde va publier Moussa Nzambe mo batindeli yo ko publier en côté. Et au ça mabe parce que quand tu le fais yo ce côté na lisumu wana faut ko éviter mama sumu bozana ba jeune mo balena noté biloko ne mama batindeli nga yango tala yango mama tanati olingi yango natinda biloko non c'est pas bon quand tu fais tu contribues à la malédiction ya moto ya tindaki pour Bible le biso ko moni moninga na mabe olo panza isango utana naye. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que publier était. La publication déjà ce n'est pas des yeux, c'est diabolique. Au monde de qu'on a eu au lundi au kangi photo à le publier, c'est diabolique. C'est vraiment diabolique. On ne peut pas publier quelqu'un. Babi ce que monde de qu'on a mabé bengaye pembeni. Talisa e frère moni na uto kangayo. Yo pena enfagla. Ko sala beauté za malamuté. Iloko so sali yango lobi malamuté. Soko mona sa elisusu. On reproche à Missa présenter une église. Yebisa c'est assemblée la to bandimina yeba yeba ke pambal quatre mabo considéré sous païen. Bobo akaibo sondolae parce que c'est son habitude, il n'est pas de Dieu. Mais balobi te publier balobi botikaye. C'est qu'on publier kututé tikaye kaka. Yé moko kende ko mi reverser na ndenga ko mi reverser le. Biloko bosala wana yaya ozu masumu mutu. Mitagala ya batata batu ya bana batu yona nkutu balite ozo kendo vérifier ozo ndape mutagala ngo yozo landa pena oke otala ngo pena yo moko zo landa pena yango. Donc pourquoi regarder ba mitagala ya tata batu ba aza musala nzambe be aza mutu ozo kendo landa ngo ti ozo tala ngana lobi boye basali mabe ya solo mais yo kokota na lisumu wana te tango ozo kota la biloko ndengwana yo komo zo alibabe. Parce que quand tu publies un homme de Dieu, si réellement il est un homme de Dieu, Nzamba a frappé yo. Parce que ozo sambu sa kombo ya musali na ye, yo za la frapper. Osali no musala c'est vrai, quand si ba mega osali ba vie, mais ba vie ali sumu. Olia mbongo malamu te, mbongo olia mbongo mabe. Po mbongo ya koteka musali na Nzamba oteki mutu. Non, okusepela mbongo na te, eza ba bien malaki. Ngana oyebisa bandeko ba otala ngeza conseil apprendre à laisser oyo moni okotika na yo tiki na yo na lobi bongo te po lobi okanga mutakala po ozano ngate mais na oyebisa loko moko koyebaka quand tu fais ça chez les autres osa mabe osa kitorote ozongona ça bien te tango ozo publier mutakala batu da po ozo kanzanini yo moko na novo publier tali et excité même pe na yo moko tango excité na yo moko da osali kinumba nano na mutakala ya batu ya tata batu et sali sona kindumba kotala ngo mingi o sali kindumba nanu yo moko bien omoni omolula ngo sona takitaye ça dit yo moko po luli no jango fallait za yo ça yo sumo kinan après ko sumo la Françoise stika wana ngote tala non tu es l'élément diabolique, tu participes à la malédiction. Voilà, donc ça c'est un conseil à prendre ou à laisser. Je vous dis ça dans mon thème. Mais na pesika conseil. Voilà, c'était la frère José Nzita. Facebook consommer album nae banzimba kitoko eza kuna kati na ba ono sondo tinda ba question, j'espère que boki ba réponse ya ba question na bino. Frère José, notre que le micro pour na nga. Pour na bino te pour na ngai. Il faut aussi ces missions on nzimbo wana kitoko na ngamingi. Ce qui est à toi reste à toi. Mais avant ça, Miracle Montréal na munko siliki, faut na yondo umisinga na nzela yango obaccept sur moi quelques minutes au bananzambe nyonso bo consommer album ya frère José et surtout boyoka la résurrection oui boyoka kayoka parce que ngana yoka kayo pesali bat ba kosoma ngo en ligne problème zate obetika la résurrection José Nzita ekobima osombi banzembo nyonso. Voilà, vous abonnez massivement à la chaîne Nabino, surtout vous hésitez, vous appétez, ben Michel Kitoko, Mamba Kitoko, Maman Ezangatine les ratés. J'espère que vous abonnez vraiment, vous hésitez. Frère José, non, que le micro, pèse un message dans le mais surtout qu'à la fin de l'année, année à 2021. Zambalo sous nenga message repesa yo ba vision et belé. Et aussi une toute dernière question ilinga siko. Na o de jo sali na musique na o zo sala. Chef d'œuvre tikali déjà.
chef d'œuvre est belé parce que tu as un témoignage. Il y a batum subalobi que papa langa nzembo wana na koyo kango mwana nga zaki maladie abika. So na kenda poto iza pona grâce à nzembo na yo oyo. So na bika ezalaka pona kangama na hôpital na nzembo oyo. Eza mutu na témoignage na ye. Ba nzembo to yembe belé ba référence eze belé. Mutu musu yo kotonga ngo fingi nga o critiquer nga. Mais na mutu mo pembeni wana alinganga lokola kufa do ndenga zana amona nga pena lokola angelo. Bazali na bango. Donc vous savez il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui te va te haïr, qui vont te haïr. Ce n'est pas grave. Biso nesto tozo nga tona biso ba bitunga, to biso ba fulu tozo nyonso. Conseil ya malamu pona bonne année bandeko. Na uta déjà ko lobango bonne année eza spécialité. Eza spécial pour to changer kaka année, mais eza nango gravité ya kuboma nzoto, oluka ndenge nini komi boma, oswanisa mobali pozwe la mbakola tate, osilika papa sombelo yango te. Oko ozwa chemise te, mais nkola pambolio na santé. Santé eleki nyonso. Donc nyonso ya malamu nde leki na kosepela bandeko nyonso boutala ngai bozala béni o nyonso siko vandi pambolama vraiment la pamboli bino nyonso joyeux Noël à batu nyonso meilleur vœu à tout le monde partout boza et belé moi na banotanga bakombola bino nyonso ezate vous êtes très nombreux ba pesa ki mobeko na mboka ezipito ete basi ya bayuda babota bana basi oya kobota mobali ye baboma ye ekwelaki mama ya Moïse abotaki mwana abombi ye na ndako sanza misato esimbi kakate atie ye na kitunga amemi ye na ebale ya banyoka ebale ya bangandume pasi ya kobota azongi na kolela nzambe asimbi motema ya mwana falo akende na mai po akende ko sokola ayoki makelele ya mwana za kolela afongoli kitunga amoni mwana mobali akomi koluka mama melisa mwana mebika mwana nzambe mama oyo bake koluka yende mukolo mwana esuki wana te batieli elifuta na suka ya sanza nyonso po amelisa mwana oyo ye moko abota oyo ebungaki ezongi na mapamboli ayaya soki eza ya yo kolenga te ekozongela yo ce qui est à toi reste à toi oyo ya yo ekobunga te ata bamemi tika bamema na tango moke ekozongela yo nanayebisa bandeko oyo ya yo eza ya yo kobanga no te kobunda mpe bunda te. Si Dieu t'a dit que la 2020 avant de comme les 30 ensemble le mutuka attends 2 secondes avant de comme 2030 et 2021 ozwango son nzamba lo bakay a pambola yo ozamongo ko bangelo côté même atata komi 23h59 ko rappelle avant de comme 0h orande téléphone eleli tala ko banga te nzamba ko sarate oya yo eza yo nzamba pambola ba congolais nyonso sika bazali tolo bali suma be ya mboka te to bondela rapona mboka olamuki na tongo olobi je suis béni aya ça va aller aya ça ira donc je suis béni vous a béni toi biso béni que Dieu vous bénisse et cette chaîne aussi est bénie. Abonnez-vous massivement et vous n'allez pas rater des bonnes choses. Amen.